Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Pratiquons la parole de Dieu. Aussi au salé Liango, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et donc on a fait comme ça, Yaya. À lui, plusieurs demeures. Mais à l'objet, je vais vous préparer une place. Donc, il y a plusieurs demeures, mais il n'y a qu'une seule place pour nous, les chrétiens, tout Bayengebin. Yangwana, tout Bilenge, les poteaux, dans la gloire, wana. Et si quand on y est sous, on a beaucoup de la biso. Bon, moi je pense que c'est ça, hein, parce que les gens qui ont des problèmes, il y a sucre, diabète, et ben, ça a toujours un problème, hein. Il y a des choses où il y a pour surprendre des bangos. La fois passée, je lui ai dit, tout ça, car au lien, au menima et belé, au pémi, il a même au lunguete. Moi, en tant qu'humain, j'ai prodigué les conseils. Et on ne peut pas faire tout ça. Mais quand Dieu décide, tu retournes sous le Kenzambe, c'est qu'on a ni le diabète, qu'on a ni le boy. Donc voilà, en résumé, c'est ce que je peux dire. Merci, mais la dernière question, maman, vous voyez ici à Bota, à Tirana, à Balaka, ou bien à Tirana? Oui, il était marié. Je préfère m'arrêter. Merci, maman. Merci. Donc, toujours les langues, vous avez touché dans ma table,
Vraiment que ce qui a eu au commun est vraiment très effacé, très la salle à Kapenza humilité naie et puis effacement d'engaza.
nzembo na kokolela ye yango wana bayebisanga mwa moke mvua na nde eza vraimen kase aza na tokoyesa bayembi misusu nini mpe bato bwa matanga oyo vraiment nazo kosenga na bayembi nyonso en tout cas boya to se joindre na libota ya ndeko atiki biso pourquoi tout dans le soyez mais je vais vous sonner dans le côté ouais nous sommes dans le depuis la nuit c'est normal le temps de temps qui te ramène dans le son tout pas si avec personne ailleurs à ce moment ailleurs et que le mon côté dans le son parce que nous ça vraiment le fils qui on a je me dis que moi parce que ça bateau à bataille le faut le son à te donner le rôle là parce que nous vraiment kokangelanga ngai soka mwina ntama bakangelaka ngai opisi soki tokutani nani tolekana te po tosala mbote ayebi komona ngai ayebi komona wana sokoni ebele okosala malobi nyonso ekosa pisko eza vraimen toyeyana biso disi wana kombo ebali mokili ya disi toleko mais mingi tozala baotia podium nde tokosala témoignage boyenga mpesi merci parce que ozwi courage koya ezalaka esoka mpenza aorte motanga bato beye bacomédien bana esobaka ye tomoni mpe longi na bino mpo bato ya esika bamona bino chaine yango mbote na mokonzi na yango mpona batela bino tozala biso na bamaladi levi ke tokendaka mpa bamédecin vraimen te moyeba oza focalize na maladi nini oza nango oyebi te sar azalaki ne vraimen maladi teke oyo akokufa alobi to akokufa to dosielebelaki eza émotion moko nayebi te soki ekolongola motu na biso tan po tolandisa babe tozalaki na papa na bango toye na mama toye su na ser ezoderange vraiment motema mpo pasi makasi vraiment tobungisi moko na biso ya matete bango baza babaoba ya musique chrétien toza vraiment na émotion moko toyebi te soki tokogéra ngo ndenge nini gloire à l'éternel po ye nde mokolo mokili abanda misiki abanda na quartier biso toza bana mike tozokola tozomona bango basere nde bazoyemba donc abanda misiki na quartier na biso wana mandina komi na matete
souci fort ya malamu eleki ebele so ozwi na problème c'est que moto obandi bango vraiment bakipaka baproblème ya bato te mais baza social na bato so wana baproblème ya bafamille bango bayaka babeti basengi bino mbongo te donc bolamu no eleki ebele souci fort donc ça dérange vraiment. Merci beaucoup, merci vraiment. Mande na sengi bino merci pour un coup la pessi biso sur moment to sur la sipo. Merci. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel.